On va écouter. On va écouter ballon. Oui, je m'appelle Maboko Yan Zambé, je m'appelle Maboko Yan Zambé, je m'appelle champion local. Maboko Yan Zambé kakani to sur ngana bino émission. Nous voulons savoir émission rataka jamais na ba parler na biso. Pona nini rataka te? Po bino nde botina ngai na lobela makambo ya catch congolais. Catch congolais nde nini? Eza na ngoki ndokite eza na ngokete lote. Eza kaka bokoko ya mboka na biso ndenge etambolaka. Kasi lelo neta bino na baki nalingi na ngami koloko za ba féticheur mingi te po bango. Nakoloba te nakangi. Tozana ba technicien ebele atobaki tokendaka malema yembeli comme tokenda ngoti na suka. Ikendaki esabeli so ibungi ezongi me tozana bino awa. Nini soki otumoli mutu tosisa na yo. Viens nga Prosper bakini mwana dalasa tongo kasi. Viens Edi Engende papa social ebongo na lobi. Viens Eric Tola. Oui, bonne fête de ça qui bien makasi kaka ndenge ezalaka toujours. Ndenge moko na lobi président Abdou Etina Moto Yabato. Président Abdou Etina Moto Yabato. Mingi na lobi tobeta lisolo ndenge ezalaka ma clair. Na ye wapi nazongi na Moamba. Na Moamba pona nini ba twalanake Michel uti koleka ba comprendre pourquoi nazongi na Moamba. Songi na bango ekoma na suka eko luka champion. Wana ya basuka. Eko luka ancien champion Migolba. Champion honoraire, les professeurs, bakombo tale belé tellement mingi. Babi, Katia Boga, mtali kakabango. Champion Migolba, bonjour. Oui, bonjour, champion local. Ah, champion Migolba, yo ndi o bakisaka ba beauté. O bakisaka ba beauté. Ah, Katia zaka beauté boete. Ah, okomi lokwa Katia nini américain na mona ba kitoko mingi. Ondi ti poto. Tozaka na kinyati. Oya super action trahison. Opération trahison. Moto. Boga douleur. Tu veux t'en dire solo clair, hein? Ça veut dire Golba. Yebisa biso, ozoyo kanate o batami, o bombani, eza pour nous sa préparation ya bata poto, tu es anime. Oui, to bombani te tozali to travailler. Club est actif, donc tu peux aussi entraînement na tongo. Ça belega ba fêter ba joyeux ba Noël donc mais biso to bana va na tongo, to célébrer. Yango to dans moral donc silence o eza concentration to go bimisa te vike na ba ko makasi déjà na ngati telonga ba wabi o bengi makasi donc komeza makasi donc oye mission na ngai nous to sake nous voulons savoir comment o eza lelo o bengi sumi golba katia na yo wana yo penzo ba biteke non bato basimba nous voulons savoir dès le début bango yo mais akima biso mwanda miyango lokola batumoli eto ekotuna champion Migolba koba kuma ya ba diaspora toyebite bato balobi mezo lobelo côté ondi bozo banga ondi omona ko ondi lo malo bakobeta yo ondi omona ndi pafindi konga ko buka kamba moko nete ozo bate point bon oloba mwa mukie na ozongisa nde bato ozongisa na rappeler bato parce que ebele no ba makambo nde bandaki lo ba rappeler nga za capitaine académie des arts martiaux fondateur nango eza Showman Charles. Moi c'est genre la Kinshasa, la PC prof na ba moté quand ça allait, la PC président Pakasa Armali Ngoma Poli. La PC ba perdre tout ba kakengambe, la PC ba pont Samso ba moté belé. Un projet ne bandaki et belé ba ébérité. Peut-être on aurait rimeur mo bété Migol ba travailler ba catcher mo quelque part. Oui. To yeba ke belé ba ébérité. Na école sur ya nini ama sumo na tenue de Lemba. Voilà. Même ana deux jours de travailler déjà sélection zalaki. L'académie c'est de travailler donc là comme capitaine de sélection donc ils a 3 jours pourquoi donc il mutuma leki lobby te challenge ya dingwe boy na ba tali dingwe zanango mutuma boy challenge challenge nini jubilé dingwe zali eza projet bato bazaki na yebi omuto lobaki on a Chako après son bote place zali on a ya bino ba Douglas bazaki pe déjà na projet na bango Showman pe azaki na projet oyaye ya ba se pratiquant ya ba bana pe ba na bango kala. C'est pour cela mona ke e banaki déjà en Europe na Belgique. Na mi kuma première édition au Kaima zo senti wana o nyama wana ba Robert Kaima. Yo mutu na mona eto affronter te maman Robert ezaka. O moni ya même toujours luka ba problème. To solo OK Malembe. Eza na des ceintures, eza na des titres individuels na par équipe. Est-ce que bango ba yebi yango? Ba yebi yango.
siko ministre na biso apesi moto papa ministre Didier Boudimbo ake Belgique Motiki Bilembo amoni makambo ndenge eza kuna amoni grandeur à Charolais ba proposer yango siko asi makambo na maboko eza challenge avec Pélican et son âme eza honorer kele père son âme na jubilé edingwe yango pesi 3 jours. Ah déjà jour na jour eza na mutu nango mutu clôturer les champions dingwe moto na ngi monument vivant azabi malade bon guérison père za père na Casablanca donc eza nesco bongo mais biso to bana ba travail wana bien avant to travailler déjà na bana mai comprendre to travailler et belé siko ba moni ere yebo bimande siko yo ba yé bon comme soki 200 combien soki 300 combien kuna ba benga na mutu te ba benga na quartier te yo quartier ya la kisa na quartier mona mona kepsi champion kale na ki entraînement ya biso mara mosusu moni club au super action et puis ça na de surtout télémi vendre de téléma hôtel ba yaya hein na ba structure de sotoza travail beauté plastique beauté propriété et la super action so excuse avant continuer tuna kuna style nini obundama fétiche technique nyoso ebundama parce que to bandaka sélection tozalaki na fibo tozalaki na Jesser Malema tozalaki na Arten bo travail na ba déjà na tenir wana ba benga na mutu te ezaka ba 20 points de ba sala ba ozo ba quartier oyo ba prester bien obe ba okima ba entraînement te eza bongo yoko benga na mutu kuna eza na ngote tout le monde est censé de travailler ba biso siko to travailler kuna poto yiba mayele parce que ngala c'est le quartier ba mayele o na ozo kuna yango ekoma na super action aïe bon parce que na yiba mayele ende mutombo peso mote père pour pas ba meilleur fait na yo na yiba mayele ya presse d'ava na yiba mayele ya yo chemin et puis kuna to travail qui professionnalisme qui amateur te ou même cadre professionnel et puis na ring professionnel vous comprenez les ba ring na biso te au amortissement za raté ngala bangela ki ba katio bazaka à cause de trebe et ezala ngo kati za style congolais et que bo bunda malango parce que ba Seleman ba goya ba kosimana ba vesti bolide ba cabo plutôt cabo plutôt agoya akosimana ba vesti bolide ba ba o ba za sélectionner donc on a tout travail jusqu'à maintenant et ça on te quartier mo lo bateke yo kana ke malembe o comprendre et ça on la quartier mo to lo ba kuna te ngada ba sélectionner ngai azati c'est pour cela on a que d'autres dans la off comme ils a fait à Noël lobby redémarrer ba entraînement donc ngeza c'est un peu ça wanande je crois ba bete no histoire mobimba mais tanga lobby awa on dirait akimi question ngai za kibu champion honoraire Migolba au sala d'espoir et belé d'espoir tellement mingi au CP Sanga surtout l'alliance bobe yango nini arena ya super action donc au CP Sanga na ganga na tika caméra na ba mais ce que ba diaspora bazoya wana vous êtes un message à repérer pas tu éviter ce bon ce que vous allez sélectionner tu éviter pona tu éviter na taza sélectionner mais on peut certains messages que moi il y a vague qui ne pas la bango ba ke non élément moko Migolba moi na nga batongo oyo a chapotaka apesi un message en ezate ba message ko za nango biso ya to la sube to bandaka makambo oyo na sala ba émission wana o expliquer biso histoire non ya biso yo dana to la saba mais contre Kaima contre ba mindele wana mususu contre ba belé to za ba message to ka Kaima ngana on to simana te d'accord ba na robeta non ke bana mai baya to ça ba bon combat c'est le meilleur gars fil azana lité yope lité pas fil dans la Congo aya déjà alobaki ke no ba Chemin Azali peut-être comme ko za na janvier mais to préparer kaka mutalo baté ngai na beta kate ko sous-estimer ba to yebité na pamphile jour kaka komaki abenga na saile mission asi obi na la tabango lit ke na yekola lit ana Congo lit za quantité étranger na yé na sangisi yango lit za catch professionnel oloni catch za lit professionnel plutôt wana olo bana na lit a rosala o asa mais comme catch comme magamusu aya entraînement azali na entraînement to sa Nathalie tozana pas fait na entraînement na roya kuna bakangi mutu te kuna pe baola sala bango mutu te ke roulage ezate oui champion Migolba kuna baola sane mutu ndenge ko bunda na ring professionnel calcula ya mwende ko tenga na question na parce que ring ba calcula rango omoni ba ina biselo moko nini champion net Migolba
au moni ring bozo ko la ring professionnel so ba parti ba bundi ba ring professionnel mingi exemple moi ka champion changu awa akota ki na ring professionnel papa ba liboko ke champion changu na liwanza ba liboko ke eza premièrement na répondre za nini eloko ebomi bango za nini rapidité kati eza mbangu te kati oyo tozwa kuna eza kati ya chrono eza chronométré bakati oyo biso bula ba vitesse wana eza amateur wana conseil ezopesa bango si eza amateur ngai bana na chômage bavi baoloba ende moto baoloba toyoka eza bakati amateur mpona totalaki professionnalisme nde bana mayana baza bapoto ce sont des professionnels faut pas kutana même si ebanda okota nango mwa moke ya biso ya mbangu mais eza un peu lent nde kati ya miaka ebundama mais so otali biso kaka ka mais bango oyoka ba na batemps siko bango oyo esali bango eza précipitation ya prise parce que na ring oloko obukana no te na ring wana parce que amortissement epema nde motema ebetaka ne ring wana eza okouta likolo po obukana te siko obukani ndenge nini amateurisme nde yango wana amateur eboma biso to ye wana koti siko palin netaka mutu kasa longwe mamu eza nokota na course azate akate na course azate wa chapela nga bidibidi babo guérison place aux amis c'est le catcher toujours ebi yo za mutulanga ba tout la bête un peu déjà stop ben nous allons salut stop tikala biso to kima mabango donc après wana nazongi na deuxième question na tourner na trois questions toleki na première question et la deuxième question ibale yango combat ba bike non parmi bato et fali ba honorer champion Edingwe oyo lobaka obengaka ye nani apesa combat ambassadeur champion Edingwe na yo champion honoraire abeli babiyan lokwa ye pas parmi bato ba ko honorer ba poussi moi combat je ne sais pas ndenge ba binoka ba katia boyebi senga ki ba poussi parce que ba bike non tozela nanu moi traitement na ye puis bo ba contre tam salamaki pona combat et poussana mais baba ki ba stopper ba combat nyonso pona ba combat wana eleka nani vike yo okende okota combat défi yo na animal na oki to tali mission animal wabi lokola ka ba poussi ya lingi a s'entraîner sous bien na nzoto na yo est-ce que yo ndima mama keno a s'entraîner bien na nzoto na yo ye animal ne azala no aza infirme mais sous nini aza vadio vadio sinde atambola ki ayepa na ngai ya kotambola na ko bunda aza vadio alobango déjà aza na choc boye akoma ko kolela c'est que so aza na choc azaka sentir ngana matinga na reba tangi intina 10 après stenga wana mwana wakati oh yo kasi ba ndenge aza wana vraiment na ndenge na travailler deux fois na travailler na dojo na tongo na ko travailler na 20 mai ya betinga et puis na deux pouces aza nango depuis obenye katika depuis ata yo moko na yebiso yo ndenge alobaki bafana migol baboya na moi meza yanga na leki na popularité na leki na ba succès na leki na batu na leki ye et puis abi na boya ko pona ngo na place moko bo ezala terrain net te na ngai pona na beta migol ba na minute o compter na sisa e koloba loba papa mwa loba kombo na ngai abi na ngeka batonka na alliance na nini na ye mpanzi na ya mwamba et puis abenga ngana obenga bafani na ngati bafani na yende bayanga na oyaka na famille na ngai d'ailleurs oyaka na mwasi na bana yo ozi bafani na yo nyonso tango obeta yo asilisi azwi mwasi na bana bando kende bafani na basimbio mpanzi moko bokiti bozongi ayebi ke migo baza populaire ya aventure te na avana kana fana mabe jeune na lukila ngani boban parce que ngam na bande ko défier c'est que na yebi abeto liboko moko kasi yango lobi liboko moko likolo moko asala ngo akita te ba okange loboko be batie bo so na migo ba mesele kache abi ama hota o mo les aventuriers abi ama hota simbeloti az aventuriers moi ba bilo mususu ya muta oloba ta rappel grandeur ya mutango au moins na ba Congo lelo so ba vie si bo tu ba lungwe ok na génération ba vie Tyson ba vie presque basota ba ba lungwe ko ba doko gérer ba kati ba biso ba migol yete ngana gérer ka batu yete na ndenge ngala comme ça moto ayebi wulo après boni ko leka yete ba bo 600 de Kinshasa eza titre ya titre eza le retard rappelle le bino ko parce que ngala za déterminer au bétail
Il ne pas défendre. Kasi ya wana yeso ya de mais yeso aza déterminé. Siko na wapi. Ya gogola yo, ko beta te ko gogola. Omoni ba commence bunama na alliance. Les temps au moment ba ah Migo bazandokia. Place ezate. Ah, eza les 30 yo. Oyo ka les 30 lundi le 30 décembre 2024. Jour J-0. Combien banda lobby le 26. Jour J-. La nara bien. Combien banda lobby le 26. Ngana ye le 30 décembre. Close. Et c'est le. Toujours réponse. Siko après on a siko histoire comme mobeta. Mon écoute erreur salagi. Au monde écoute salagi boy. Pour aller salagi logo wana te. On est quelle histoire. Wana yondo lobby mais ya lobby te. Alobaki. Ya lobby ka ke obeta yo. On pas. Abaki na ega ke na obeta ye ba un bon champion a beaucoup sous-estimé adversaire to oyo abanino banda kala luka bundana yo. O comprendre so bon le nga. Ni na fana so mtu ba obeta Migol ba tali na ba. Muto seke akomo yebanga. Oui. O comprendre. Oui, on a raison. Wana mwana basi pe aigle batanga ba kombo na yo. Wana ba défier ba lardo, ba défier ba robot system, ba cap standard ngate, ngaza likolo. Msusu ya lo ba kombo na nani wala ka. Lido Ramsès ba bibango. Bazana ba ba misere ba mbongo te. Ah. Au moins super sur haute. Toza na club et dépendant na fondation Charles Mbutamutu. Comprendre? Toza na Jimmy Kidi Razawana. Dieu le fils. Toza na Dieu le Saint-Esprit. Conseiller. En tout cas, président Jimmy Kidira, c'est profiter au PC merci pour asaler lengo comme malamu. Président Jimmy Kidira, merci à toi. Kidira, Mbutamutu. Mbutamutu. Na nzela ya champion Migol ba chikoyo mtu bimanga kuna. Na sala feti ya sala kitoko. Na sala kitoko ofele. Et ça la maté donc au fandi bo journaliste moi sobi journaliste solo quoi le bela makaba kacher na peso sale sala fête ba beti maboko ba kumisa en tout cas merci à toi na les gars kitoko malgré tout ba biso nde ba boulot ne mpeshaki ba business makamto les gars ma kitoko makasi en tout cas merci à toi na sécurité na profiter faire merci na émission oyo continue lisolo non donc omoni combat ezalo to aloba no côté na biso na ngam na yebi combat parce que nga bani champion yete comprendre na yebi bino ba combat na hotela na ba critères nyonso que aza gabarit a peser kolekanga ce qu'il faut que na cardio na endurance landi na cardio ce qu'on a leki c'est que na cardio on a leki akeba na styliste on comprend c'est que ce qui a perdre na cardio a kokité na yeso le monde aza styliste wana suki wana loba so ebelete akoloba te na ebite bino moko boyo kabino moko boyo mona ba kombezo banda lobby champion Migol ba contre champion champion honoraire ya Muamba Migol ba monsieur le Kacher contre champion animal de Kinshasa en titre champion animal a te ceinture na yanje alobi ke lokwa ba défé andimi akitanga yanje soki champion Migol ba obeta récupérer mais soki abeti ete akozonga ya kosimba na liboko esika ba fan na ye alobi boy animal na bandeli message wana ba fan tu bana ngaba bana matete bana ya lemba bana ya kisenso de biso nyonso en grosso modo Muamba nanga y compris na kati fanga pena la Muamba quoi donc biso to ya to la derrière Migol ba to la derrière yete abi alingi na mutu la derrière yete pour abeta Migol ba biso moko to mona kombe banda lobby na alliance à partir 14h biso tout na alliance est gratuit payant la payant payant combien 5000 adultes 3000 enfants 5000 francs mbongo ya masanga wana otanga kombote pour na boy publicité chaîne eleka na TV donc boy dika ndezaka puis ya masanga na moko kaka okoti bana mike nyonso 3000 francs toye wana tellement ebele pona to mona nani akobeta donc premier jour deuxième jour troisième jour ba clôturer question là on a facilité vous avez facilité loba oloba makambo ke nana autorisé to bunda parce que nous avons un comité de normalisation voilà yango wana ndi côté question na ngaba na bena autour na troisième déjà oloba yango mande ce qu'on a rappelé parce que bossa na continue donc combat oyo eza ba combat moko déjà ezalaka ba osa comité de normalisation pour na masolo oyo tozana ngo ya mise disait que Dimbo arrêtaki ba suspendaki ba activité tout mais combat ezalaki déjà vu que ba reporter combat en 2025 c'est pour ça que ba tout oyo bazaki na ba combat na bango ba épuisant
Comprendre? C'est pour cela que tu as la date, il y a le 26 au 30. C'est que bah konzi wana ba au la biso. Surtout les 30 ba au tal. Donc ça sert à rien que allo ba ke belé que mi golba akobeta mi golba ngane no to simanate. Ba beto na ministre ya sport. Yo na biso ngane to simanate. Mais na yebi travail na ye par rapport. Na yebi te bato ba na YouTube ne ba enregistrer te mais bato ba na TV na tele bango extrême ke nde bo mo na to lo bana extrême moko wana abi ba simanate menga na mo na da kote ba simana. Na tende kao. C'est là qu'on va talent. Quelques messages pour la bafana pour la toucher l'émission. Oui. En fait ça merci Nzambo à battre l'émission durant toute l'année. Comme c'est le Noël. On fait ça à jouer Noël dans la famille Mutamutu, c'est Charles Mutamutu. Qui dirige les fils de les sept esprits conseillers. Après c'est parfois bah l'union sur la force terrestre, état solide, la meilleure venabino. Après c'est bateau ba soutenir la biso, on va gérer. Ça se ça va monter délai. Après c'est comité de normalisation nyonso a commencé par le président Mbo, colonel Chako, ainsi de suite. Des beaux cadres biso, l'entraînement la 20 mai. Tout ça s'appelle Implice. Merci mon entraîneur, mon DT, Ndemu Tombo. Mamayele wana da soke zaki mais le micro mais c'est les catchers peut-être ça comme na niveau provincial, national, international na mayele na bino na Shaolin, na pe na Shaolin donc yango wana to luka. Catch ne yango to sala. To sa ma catch. Ngapi na mayele na ngapi na former ka ba na catch wana. Normalement e bundela super action par rapport au club mususu qui est différent. Donc to le na lokolo wana nzamba za na biso nyonso eleka. To le ka d'aller bon. Bana tu yangaba. Star na bino yeyo. Mais c'est les catcheurs après ça bino go. Bana tout ya mwamba les 30 parce que ba jouer na mo dans les 30. Allez c'est à la tombe pas pour tu vas côté les sous ba comme coincé. Dans le spectacle les ali. Ah club super action. Après ça catcheur tout ya super action trésor. La meilleure venue bino a commencé par président bougie rouge. Le club ba star. Là. Dans le bango ah, moi le se ba aligner ba club. Ya catch, ya lit ya catch. Autant à club ni. Tout ça on a mona ko telema na biso ya 4. To linga ko tengela nga subayeba. Tengela ngo subayeba. Attention, malgré tout ça problème. Kasavu bwana to beta pa pa. Na étoile. Étoile. Ce qu'on a ngaba awa ba club biso bibeza ba pépinière à super action. O club mo memaka ko so veka komba mona année. Malali. Ça te la répéter. Il a pas nous besoin d'entraînement. Tu comprends? Bobundi combien de fois dans l'année, combien de production pour s'entraîner et puis yoka ce que club de ndenge bundaka taka aux États-Unis appartenait combat oh même si mon na bundana animal c'est que club est à likolo tu comprends club est à likolo donc to vai objectif la biso ezani na club to zore logo wana hein animal comme obstacle na ngai même si no ole na monaka animal. Ah. Et l'autre jour, ça même dans un impact dans sa map, dans mon animal. Ah. C'est que hier, era okende, a olé fois comme munene, a mon gaberé bunaka. Cardio e bomaye. Bisayot. Cardio e bomaye. Ako melango mabile eh. Abete loko mesimite ko ngako betanga 10 pire wala ezwate. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na komina suka biso na ngaba ndeko. Naloba nini? Nayebi ke les 30 karaté makombe banda lobby, to za belebe na alliance lobby ti les 30 c'est ça biso bien makasi kaka ndenge masolango ezalaka na komina suka na biki na kokata boete soki natangi ba kombo ba vie prospère ba kinete natangi ba kombo ya ba Chanel ba kinete natangi ba kombo ya ba Brunette Lonzoka ba Mélanie Junior nani nani Junior Ngenzi yende aki wa accompagner na émission au Junior Ngenzi le sako koto ezali na biki to ezali dele na alliance na yo pe elongo natanga lisusu nani natangi ba Mutambongo babombaka ete président Abdon Etina moto ya bato kasi nalobi ke président na ngai le fudu oya simbaka bangito malamu ye na NKDJ mokonzi la presse champion d'Afrique ndenge nalobi vraiment mingi nalobi ke Mimi Shungu Mutambongo babombaka ete Claudine Omoyi ba bonne fête na bino famille et mbamuni bape famille onyangunga mobimba kasi nalobi pasteur Bon Bomalika pe berger etene Boko Polo Mamali Libwele mokonzi kasi na lobi titi ko titi yango pe na boka te di lokale koto zali yango penza
na comme ça ko bakela boki Jonas Maza Waldo Yozike Benjamin Mosiboni ingénieur bien Mosiboni Christian Matissa kasi Miranda Joseph Pepe Dan Omoy mwana 12 ans na bangenge ya mikolo tukina lobi na bwaki Belamine Kamba na bwaki na Belamine Kamba te bana tu ya kini Mwamba Chango Funa bino tous les 4 ans nini district ba bonne fête la bino c'est un peu le cas la pone sikate parce que